Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Mutashogana makasi zalaka masaranga zigwa. Mutashogana makasi zalaka masaranga zigwa. Mon frère, c'est tout. Tu veux compréhension ni yaki c'est mort c'était quoi? Non, d'accord ça zalaka ça un tournage et puis moi compréhension il y a par rapport au tournage. De moi maquiller les mots zalaka wana. Badaba ki bombanda ya bino yango kakazo parce que c'est tant yo koketa boyo a ko supporter sous charge na yote a ko so goûter ya utaki déjà poto yo za so elengité a ko lingana président dako yo comme ça yo sala yo sala ko zuwa pona ni ko bwa kila dako ça va chez to pona ngai butoyo dako ça sande mbanda ya mobala koketa za so na poto na ba chance. Aucun saget il est là hein. Non. Coquette. Ata yezo yelelo. Ata babina watsa lobo bakata na watsa lobo bakati ngai. Ho kantsara ite. Ata yezo yelelo. Ata babina watsa lobo bakata na watsa lobo bakati ngai. Ho kantsara ite. Point. Moto ko ngai so na boyi sila bisalo. C'est moto na ngeza na problème. Eh, bako ta sila bisalo na kata makambola te. O akota ka sila nani? Yo moko na fongola ka mbanga na olobi obike sila bisalu mamsa ko bota o zaka na ko fongolo munoko. Te na bete. Oh, zoomé. Yebite. O bete ali solo la Karine Yamado na Gabriel. Bongo oya. Na yebi na ngayete. Na yebi to explication so na nga yebite. Na bete solo Gabriel ya nga mwasi ya Gabi. Mwasi kitoko ya Gabi na nga. Bofana mama coquette bofandi bo bete ka basu sol. Odoto ngapi coquette. Kuna mtu malamu za yelo. Odoto ngapi coquette. Kuna mtu malamu za yelo ba bitanga olo baba komede bo bete maboko. Abose ke toka ya sise live ngapa na poka ba coaching na ba dossier. Wana mboka. Ai ça mama artiste. Les artistes. Il y a pas d'artiste ça peut sobe. Comme ni nene. Na yebite. Na bi comme ni nene. Et pas sobe mon santo. Et pas sobe mon santo. Bongo ya tana nzelo mona ete. Nene botai. Nani? Nene botai. Beta en internet tata on s'en bien. Que yo ande abimi. Na zoye baté. Tali so mais que oza ex ya coquette. Ah, za makala to tika mamwana. Te des choses ex non, ex déjà le kala non. Eza kala to sola na pied petit na ngai to sola non. Ex na yo. Petit na ngai ya quartier yena ma to ngai kimbango. Oh là là. Ba nini non kela mona. On la petite sœur Moussala mais petite sœur on a ko gagner peut-être à douceur que maman tout le monde ba kindaki ba poto. Parce que ce qu'on a boni na no bikambango ça rende e ba pi makambango. Yo kenda poto gagner. Yo kenda poto gagner. Il a gagné. C'est-à-dire que Nico Chega a un scénario. À côté de pas d'autres, mais il y a un privé. Mais il y a un film, on a son monoté. Juste un film, il y a un film. On a Nico Chega qui a triqué. On a Nico Chega qui a triqué. Maman, si la bisalo a bien kingai, a bien gaïbou, il faut jouer pendant gaï. Mais avant de jouer pendant gaï, il faut salabo, il faut changer de tenue. Il faut la tabou, chapeau, mon sous, faut la mais ça n'a pas ibou, tout chapeau, na yo, oui, mais veste, na yo, ça va bien. D'accord, mais il faut réfléchir. Là, dans le bureau, j'ai mon bureau. Bureau, dans mon coin, dans zone d'enfant, tu vas tout bon. T'as la maman, si la ville, dans la salle à bouer, dans la salle à bouer, ça va. Ah, quand même, artiste, ont changé d'identité. N'a pas eu ta proposition d'un film, caché à combien à PCO. Moi, je pense que je suis caché à combien à PCO pour changer. Ma tenue, n'a eu tout parce que je dois aller encore. Ma belle, à l'objet kaka. Yango, on a dit que si on a dit qu'on a sachet. On sait moi ils bazouak. OK. On a dit qu'on a sachet. Premier tournage, non deuxième je crois. Sachet moi zaka ya nzela. Na lata on a kota maboko. Na kota salata sachet boye, na kota le boko na droite, na kota moi na gauche, na ti pantalon, na senati li papa bala mike ya mukuse. Tu vas histoire ba yebi. Na notre ran li papa la gomme ya bala mike ya muke katanga mai e kabola makolo. Après le temps pauvre mon roi bisinga bio ibutu petit sachet rola ta monte yo moni sachet wo ndenge nini hein meta veste boy après temps pièce l'équipe boy pièce l'anima ta boy so bala tiango parce que mutaki ne sobe zaki mundoyi. OK. Azoki na boîte na njili aina e kuta pièce kombo ya te to bengo CBT. FBT SARL, Agence internationale de transfert d'argent et frais de colis. Awa nzamina na ebi tisiko shuba kolonzo ngo ikomi bwendeni awa ka place
makambo mbongo sala ngo awa. namonaki azalaka alobi te na yo tuni osala nini oyo eza agence ya transfert nde na pie mbongo nyonso de Nada agence ya transfert na nzela. Nous sommes à Kinshasa, sur avenue Victoire, numéro A40, dans la commune de Kialamou, non loin de la maison communale. Retrouvez-nous aussi partout dans toute autre commune de la ville-province de Kinshasa. bana okatanga mpe ya bipai na bipai ya sika eye lelo ndenge tozala baboye agence na bino ya sur fbt ekomi na adresse ya sur À Lubumbashi, sur l'avenue Chef Katanga, numéro 5 au centre-ville. Au Lualaba, dans la ville de Kolwezi. Voilà, bonjour, bonsoir, Nabiso ya Congo, Liziba TV, Balandi ya Kevin Panda Lekecho, autrement dit des mannequins de Kinshasa, Mopanzi Sango ya Solo. Merci na ba abonné tout au la émission Nabiso Kati a na Kati émission Nabiso Congo Liziba TV et surtout na ba mama et ba mama tout ya monde entier au balingaka Kevin Panda na bango, bolingaka Lekecho na bino et tengana zaka toujours na bino. Merci na papa Paul et Fikipo FBT Misalande, mon sponsor, pas comme les autres, mon papa adorable. Elle a toujours dans moi cinéa qui toko pe à Mozenga lokola maman Nathalie Fikipo na pesio mbote maman de cœur bolamu eleki ebele pe na bosanité ya Yvette Elisi Kiniki Minaj à Paris na pesio mbote sans oublier ya Gisèle et Tati maman Versace na kati à Londres abi mutalata alataka Versace ya original parce que va Versace vous pe ya mbata né original. Le cours là, il y a Gisèle Tati, ma prince Jiko, oui, il toujours Versace c'est original, na Katia Londres, na PC depuis mon vieux, si il y a mon lex aigle noir, monté ma Belinda Kim, na PC de Biscozali. On a déjà des retours dans Katia Kinshasa. Peut-être nous rendez-vous le 12 février, tout à l'occasion anniversaire, il y a Jazz Kavulu, tout à Moubangui na barbecue, on a Paris et pas maman ni, mais c'est comme on a besoin d'adresse. Je pense que M. Goyan a repéré sa bino sur adresse. Je pense que c'est ma première fois. Allez, il y a Platon, il y a Kati, il y a émission na Congo Liziba TV, sur la pluie, c'est carrière, sur la pluie, c'est beau jeunesse, il y a Papa Ibutu, vraiment, nous va traiter de façon impoli, orgueilleux, biloba, loba, façon zaramouajap. Soit-disant ex ya ba comédien ya comédienne moko boye pe soit-disant banda susu ya comédien moko autour na kati ya Congo Liziba TV. Merci na Jonathan Dayo ko fungola biso. Bonjour papa Iboto. Ouais, bonjour les Ketou. Panda donc les boss. Bonne santé. Ouais, santé za bien Angola Nzambe, Nzamba osa makamu na ye. Kimezali. Kimezali papa Iboto et bien Nzambe. Na bien. Pourquoi l'émission est toujours dans le sambo? Il y a des bangues tout, maman tout le monde entier, balingaka lekechu, au batala l'émission na kati ya Congo Liziba, au partager vraiment l'émission na biso c'est plus ranga et donc n'a pas eu beaucoup à fumula ta maso na l'émission na prière pour ces bangues nyonso ba kotala ito siko na Congo Liziba. OK. Comment me souhaite? Seigneur, merci tout tiki moment où il y a émission na beaucoup na yo. Et bandeli kinosuka yo kamba biso nyoso e kamalamu aux alliés distraction aux alliés yote et la musique na biso par le nom puissant de l'Éternel Jésus-Christ des armées. Amen. Amen. Au sentir quand même. Beaucoup bon, c'est nous chapeau, c'est ça chapeau pour la miniature, ça peut bien, le mon chapeau. Oui, c'est bon. Tout sur la biso. Ça va? Ouais, ça va. Tout mais là non. Chinchi. Voilà, Ibout. Papa Ibout. Ouais. Merci au la carte. Ouais, attends là. Ça, il faut nous répondre à l'invitation à Bisso. Na plateau na Bisso, dans la carte, il y a Village Panda. Puis, pour moi, déjà Village Panda, bientôt là. Tozo Kangango. Pour na misala moko esenga osala awa après na 2 semaines au fond la restaurant na biso pour plus na bato tout au balinga ko esika oza na Lingwala Mushi avenue Kigoma. Na bato roya na semaine prochaine ba au na Village Panda ya okanga parce que bazo réflexionner yango lisusu awa na Village Panda. Tout banano kati ya papa Ibutu. Tout banano muki ya Ibutu. Est-ce que vrai nous les anons nani? Nga vrai non ngeza jampi. Non nga ezali non nga eza tenga. Prénom nga ezali jampi. Peut-être m'a sauvé à jampi.
Est-ce que Jean-Pierre aza mwana baboti na kati ya ndako ya libala ya papa na maman na mariage? Oui. Oui. Papa na ngazali papa Tenga Alexandre na PC Mbote. Maman na Julien Azali. Donc to botami place moko papa zana maman baza place moko ti lelo oyo. Bako mikolo bako bakoko na loba. Azali. To betana muke ya Jean-Pierre, Jean-Pierre Azanani. Qui est vraiment ça la bien Yves Jean-Pierre Azanani pour ça la pensa bien. Ouais, Jean-Pierre Azaneka Jean-Pierre Tenga moi il y a Alexandre Jean-Pierre artiste comédien Jean-Pierre Azanani. Et tout le monde m'a bien comédien tout dans solo ya Jean-Pierre. Tu vas dans mon qui ya Jean-Pierre. Bon moi na ya Jean-Pierre. Bete la biso bandeli ya Jean-Pierre ezala ki boni. Ouais, bandeli ya Jean-Pierre zaka que toujours cool na quartier ngala mo na commune na Kalamu. Vie c'était comment na moké autant qui combien tout qui après c'est non tant le bi Jean-Pierre le ba ngate que tout les familles ezaningé to beta moké ya Jean-Pierre le ba ke beta moké ya yo Jean-Pierre na moké ya famille na tout no ba kesi to bani no mam parce que za pour que n'était to beta no masolo ya Jean-Pierre beta so moi na ya Jean-Pierre pour moi na Jean-Pierre ça qui bien Jean-Pierre tangi classe papa na ba colissé bien na maman na ye to na ba grand frère na biso na ba grande sœur to botamaki to botamaka 11 le lot 3 bazate grand frère Liboso Zate grande sœur après donc mon quand on fait en 2000 donc c'est quoi 3e année en à Toti Kabiso donc voilà ma grand frère Bazali ma grande sœur Bazali ma petit frère Bazali petite sœur Bazali donc tout ça un nombre de 11 personnes je suis pas dans la Suisse grand frère Labiso père a collé ça ensemble père a reçu dans la banque de Kinshasa tout temps il a école privée, école de l'État, si donc voilà, c'est ça. Donc on a bien beaucoup papa, donc voilà. La vie c'était comment, il y a Jean-Pierre moi. Vie Zalaki, vous avez la commune. Tu as une commune à Kalamu, na quartier Kimbango. Vie Zalaki est un peu difficile parce que n'a pas Zalaki chauffeur il y a patron d'Okolo. Chauffeur patron d'Okolo, a oumé là qui temps mingi na kosala na nouvelle banque de Kinshasa, vous avez un patron de Okolo. Donc voilà, vous avez moi pas si mingité série wana, tu as relié à biso, tu as relié à comme en tout cas à chaque fin du mois, papa ça relié na ba biloko, ba provision ndaku, ba biloko belé belé, na fait de l'année au moins na qu'il y a des différences et ali, na ba na temps aussi ba voisin peut toi qui a fini moko. Na kola te na vie moko na ba na kola na vie moko pauvre. Te na kola pauvre, te nga papa na ngai parce que chauffeur il y a Dokolo. Donc chauffeur il y a misala donc ça veut dire même maka Dokolo na ba course na yé. Et na ba course à Dokolo azuta belé si à côté comme ça ton compagnie banque Koufi des papa côté comme ça là tout la vie wana vie bien donc après que ça papa Koufa la vie comment guider parce que vous avez bien papa Roma tout cané comme Dokolo comme tu as dit mais ce que vie c'était comment il commune na côté comme ça là papa tant que papa tiki musala vie comment qui est un peu difficile parce que ezaki liboso mona ba famille penza bazo uta ba Congo chez biso bazo ya voilà soki le panga munene te tona le panga moko ezaki penza mo muke mais senti que famille no somdo longa mwanda uti Angola uti boma azo ya na biso asali ba séjour na yepe parce que avec papa Alexandre neto ke kuna donc retourne na province ezande mususu voilà et puis ezaki bongo parce que papa sorti elo dikaba ndeko na ye au pousse na terre voilà au pousse na terre pour la bande connaît en tout cas au pousse na terre babota maka 4 je crois mi balé ba kufa batika mi balé batika mi balé papa leki na biso azali na mwanda papa leki walandi to mona suka papa na biso ça na mwanda donc voilà papa batika mi balé après on attend au père musale sili et comment qui pensa moins difficile parce que biso za ngeti ngabo to bi hôpital ngeti ngai na bi hôpital na kimukolo ke ba kenda hôpital OK opesi mbongo sala examen ba pesi ba tubi yo tonga soki nini na yeba ngi na yebi on a kimukolo biso ezaki na banque de Kinshasa hôpital to zora maramnion ce sala macrofélé ba tu mesuku na yeba ngo bien je me soki mère mo boye à côté de l'hôpital, côté de l'hôpital, parce que mère comme c'était moi non nga za boisa biki na déjà faut bima mère nga boko bima si
asoboya ko mapena mera tombo ki otela somona mwana zo sala ba fièvre ba oh mais ba docteur ndi basali makamnyo so awa en tout cas faut bima parce que moi na communiqué déjà bien ça veut dire kuna bazali ko boya ko bima ça qui juste côté à hôpital ça qui juste na ina ta ina so yeko ta ina o mona le pango moi zaki wana étage boya mira pembe so pour ça muke ineza na soka donc pourquoi ça qui ni en hôpital parce que ce qui tongo etani boye moni ba docteur bazoya bazo servir bino bloko lia na tongo meliti 12 heures bon kiko lia 17 heures ba tika ti ba maki ba ni donc ça veut dire ozobela yo moko zo batena bikalanga parce que hôpital na za awa na za na l'aise parce que biso ko na hôpital la ndenge wana yango ya so le lobo et tout monde se trouve à mon hôpital pesi ba mbongo ba tio ba tonga ba ti ba ofana no bi ngaye tanto zalaka ambulance on sorti na palais biso ambulance on so na palais ambulance on père abengi ambulance na palais au quotidien on peut senga bien en tout cas ça yango moni la personne félicitations merci c'est différent par rapport à ba jeunesse mingi ba tout nga ba question so ça pressé butu lo ba n'importe quoi on ba lokela nga ba problème so bango mo lokela ngai bilo mo la musinga so na ngamoko na sala ngo ba biso ki ba 30 ans so ki combien déjà passé na mutu donc so singa ba histoire mo boy oui c'est une mini histoire donc moni série wana za ki bongo voilà ambulance est na palais côté bongo na station bongo wana donc c'est la sima station bongo ambulance côté et puis na tina porte à palais buba côté au côté na maman tina na hôpital na ville so hôpital za na ville côté ya na ville tina hôpital docteur hôtel yo mamutu ate o fatigue la awa normal na ebinza la kuté na ebinza la tin tu vas nzala oka tango to no kola misale kufi pera sa sauter difficulté makasi pera comme mon kolo ti a comme fatigué donc ndepena to mona que oui mamo changer ma famille pene ba noya liboso ma famille ba su bongo te donc ya mon côté la bna boyo mon tali ba tout mona lo sala moi 20 ans talobi ngayo yo na mutuka pera zo changer mutuka davantage à ce chauffeur adoko donc il a tenté de changer mon truc. Donc voilà. Vivre mais ça. Boki a continué mon truc, boki bosumba ba kasia ba secret ba ni boté o tikana ndaku boki bosumba ba semulu ba ni ba semulu te c'est vrai je crois fufu ka popi super biso so ko na fufu manioko fufu manioko mère za ngani ba mbala ba bino bango ba mboka wana ko biso ba mère ba uti ba ko mboka village bino mboka wana ba matembele basimbaka te pera no lia bongo mera ko matembele même ti lelo basimbaka te biso ko na mboka to ko na biloko moko boye bandunda bapondo fraîche oh matembele na biso na mboka to mona matembele to le bo lesa matembele na kisasa lo ba attends que papa doit ça nina doko la zali kozwa la quoi nini pe ba réalité ba difficulté peut-être oyo Jean-Pierre akuta na mwana bo mwana na ye ou peut-être troubla ou peut-être mutu peut-être peu stressa Jean-Pierre na makam na ye c'était quoi d'abord kokola na bino eloko tikanga moi passe muke tant to kola tant to comprendre tant to comprendre que non to ko komana bo kibo moto ke na ko ke papa na biso a saka pa mutentel ba provision to sokanda ko do mutentel wana papa mutasala ka pa na ye donc papa do ba futa ke salaire moko boy donc voiture ça papa te ça ya compagnie moko boy to tant ko comprendre ba réalité wana musala papa et comment ke na aussi là moni le ba grand frère na biso mutu bazaki na chance wana ba mona ngo mingi ko le kabiso vous avez 40e na famille ngana za 8e na famille voilà 8e de ce que autant ba moni yango ba grand frère so mona ki ba bisengo mingi ya père na biso moni parce que ba grand frère nga to so mutu ba université ba yala ngali boso ba tangi ba université comme ça comme professeur ba grand frère mususu donc c'est qui est posé na porte en Suisse donc atangi classe père atangi si ba presque biso non so ba petit sœur ngai ba ba université donc biso ce que ko ndingi wa peut-être comment comprendre papa n'est-ce qu'on perd chité déjà c'est ça et tant de comprendre que non tu lira bien pour ça boyer tu vivra boyer tout ça boyer retard déjà père comme ça les koufi banque de Kinshasa et koufi dokolo a koufi balé mamuto baby to mon ko bundasiko yo biso mokoti na balelo voilà merci tout bon na biso na kati ya Congo Liziba TV
tokolanda toujours lisolo na biso oyo ndeko na biso Jean-Pi oyo azobetela biso na kombo ya Ibutu. Vraiment histoire neza pasi mais ezaka tozobeta ngo et tant papa musala ekufi bando vivre siko bozo sa ndeti na park bike bongo za ki sauter yo moko na ne visa ki na ndenge pe na bandeko na non mais biso tant on perd musala esili to continuer kotanga parce que ba grand frère na biso d'abord ba mitangi là déjà ba yana biso comprendre ba na liboso ya bi ba le ba ko suivre biso bazali ba na biso ba classe ba nini ndenge wana et après bantike ko vide ndenge za kaka mais vika ka ki malonga sou penate ki malonga sou te mais ba simba ko biso mingi ti to continuer ba to zo mo ba sens na vie ils sont ba yaya parce que ba so ba otanga ba classe ba moka ba sportif ya mo so meki boya zo banga yaya do ko bukata lo ko do zo banga toi ina moi to ko na ma film ko boy moi respect moi logique moko boy zala ki la famille donc ba ya ba zala ki wa encadrement non boy te kene classe te mo za te me sentir que parce que faut que ba footelo minerval mo boy moi ba to tuna te que non bongo uti pa yaya to ti papa l'équipe anoko parce que yo zo ko la kaka ba boko la yo ba ko liso kaka. Donc voilà, bon, on se passe par l'offre de tout, bah, au foot à soi, minerval, autour de papa, bon, au foot minerval, où tu vois. Non, ça dit papa, ça papa, a ébi, bah, tu on a ébi, bah, quoi, on a une grosse sac, et pour bah, ne batanga, pas cola, donc voilà. Voilà, merci, toujours, Jean-Pierre, tu Robert, toujours le solo, on a sens, c'est qu'on a quand, oh, peut-être Jean-Pierre, bah, nous sommes au théâtre, t'as qui n'attend ni. Ngai, t'as la nous sommes au théâtre, déjà, ils ont qui n'attend, oh, yo, kakatan, ou. Makamla c'est comme dans mon boulot et dans c'est comme dans mon boulot bon c'est quoi yo tellement linga ipe théâtre mo que église boy bazo yembisa bino boy mina église bozo yena aussi ma place na otanga na primaire na ngai église ezaki wana ouais oye et papa excuse la prophète pe sembote omba petit beaucoup musicien omba petit beaucoup on dirait na France na pe sembote yaki biso na sima omba petit beaucoup na sima sikoyo père na wanza pasteur pasteur bana maternelle ngai wana tant to ya wana pasteur mo bo sali ba théâtre église na école bo tanga wana ya mo église ka wana bo sabela ka wana do pasteur wana ba théâtre ana mike mo sentiment wana comme ya ti après pe kuto père za lingate na pena na parmi ba to na taka père ko na ba logique mo bon so mo na essayer wana mo na kika sa théâtre mais personne ta logique ni wana ezaki danger ozoka danger yo bandi ko sa théâtre na ndenge nini bakisi bosimo bakisi boye na boye famille na ngai bazimba bakisi te ngai boye tala bo bandi ko tangelo ba village azo intimider na nozo en fait ko intimider mais ko droitir yo si normalement azo ko peso ba loko moko bozo aya mo père mais peut-être on a zo mo ka isa musala moka siko na quartier bon champion aventurier sur ma tangue ça na quartier mais donc ngana oza em sur la liboy ba iba mère na biso maman pardon même so sera quartier ko sa maman na biso ko sa e pour nga bibisanga maman en tout cas non champion finance le ko moko na tinda ki na moyi mais te papa na bango ne alali ya tout ka maman ngwana nga moko na kata ndako mutema na zo banzami na ko bimela wapi mo matanga ça na quoi venir il faut nazala matanga pour battre tout ba ibi ngafuna ya matanga. Tu peux faire ça, ça m'a l'air, mais ce qui m'a raconté pour perdre ce qui perd un eau à Zagi, ce qui a côté dans Ndako. Après ça va 30 à 40 minutes. On a bien mis en so Julienne. Est-ce que bananion sur ma côté ou elle voilà il y a un moment mo fêté j'ai raté bana ba côté ba côté mais même sur mon mère à côté bon soit moi tout ça il faut parce qu'on m'a l'air mais la porte ce qu'on perd ce qu'on bimi et qu'il y a mouluki tout ça scandale parce que ngana ki obligé funa ki makala parce que ngai matanga ça na coin ya venir muso pour ba côté ba personne ki mbongo ba pesinga na mbongo ba côté mbongo non si ba mbongo yo o esa avance na butu to pena to la te animation ça veut dire matanga ba pesela ngo mbongo moment mta ku faire ça quartier pe tu na ye matanga wana haina masa nga mobo azana Luanda mas ndeko na ngai mo ta masa nga mais tu ko ba camarade na ki ndeko sanga ndo to double ki na biso comme ni keli lenge keli lenge parti ngona na pesi mbote masa nga wana ndeko na nga masa nga wana ngana iba mama na ba ventire na quartier
parce que théâtre on a qu'à quartier là-bas matanga ba fête ba animation ba nini double au moins ndengwana nga moso na zate oh ba ça déjà moi à partir de 20h déjà to kangami to bandi à partir de 19h to faut kangama déjà to bandi ba via quartier trop comique na quartier ya ko sakana te ya ko sakana te ba via quartier ba ki via yepa na ngai na kimbangu wana komina kala mu via yepa na ngaba petit obiki na linga ko trop hein petit temps on ça bilo on a petit faut pas ko tsanga makambo wana c'est pas bien hein luko tsa otanga comme bato musu mais ko tsanga bilo quand yo ça petit na ngai donc ça veut dire azo lempa yo pourtant ko comédie ko ba na butu moi na sangisi père à quartier oyo ya lupango na sangisi na père à koto na zuma via quartier na sangisi bango tant na robeta comédie garde bat nyonso na matanga donc moi ezate ce qu'on vient quand on le bengi via Adolphe aki marié la baraka moi c'est mon connaît Denise sikoyo c'est au bandi kaka mon avion ngwa tota biso ya kangelo on met ba tout zo kangelo ça la c'est non musabi petit pas chez moi pas ngate attention ngako tunakuna te soika ba inspiration yela tinzoto ale nda wala matangi ningani dans le théâtre série wana et bandit dans le quartier l'école antique banini l'église ti comme quartier après montant on peut se sur ma casse il y a ko ça théâtre ma casse pasteur Moué pasteur Malou Diesaya asabeka Angola singabi au monde ça théâtre bon quartier moi to c'est grave autant quartier on bas pourquoi pas ça qui est jeune toi qui papa cassera voilà ça qui papa papa libanga OK ceux qui na quartier ceux qui papa libanga so na iso na quartier bo na na TVT c'est ça kana école mo ça spectacle na balabala na lupango mo so na na quartier bato baso be papa libango lukaka makambwe okozwa papa libanga tala bana mikie na sima bazolanda ngai yango soki ezaki lelo yo ba téléphone yo me tanso misu balobaka te tala bana mikie na donc ça veut ça succès na quartier au kangi quartier mobimba bana ki bazolanda yo comment inspiré yo kozala ko je vois papa kasi à partir papa libanga wana père mo zayi na toki na veni moko OK aki wa vimba bo pe ngai kana le quartier pe mbo de minute ayi na mutu kani wa ki chauffeur siko tala bi nga fona no jouer ko papa na sa ba commune do papa sikoyo père on est allé karaboka père to ngato tumbola mais to ngato tumbola père ngo mais to banga ipo nini père ngo za kemba père ngo soko tumboli akemba nazo banga soko nda kemba bo ngo so kombo na ebo père obeta ngate ko shebiso na te père so aya kainga na coin ensemble c'est ça natali bo ndinga ndoko lobela moi tonalité wana kala na bia te à partir de lelo ngai kombo nga papa libanga papa libanga yo benga kumpa libanga ndeni vie wana se wana komone papa libanga mais yo soso zi komone ngabi te tonalité na lobelaka wana na komone papa libanga ngabi fona soka komba papa libanga allez théâtre papa libanga série wana sikoyo ne après on ça la groupe on a comme les stars du moment kala quartier tant ça les stars du moment bongo ça ekoya bongo ça y est la groupe on a les stars du moment wana toke belé ba master belé à quartier banini mais nataka bato peut-être ba yebani bongo ça y est koya na groupe wana na groupe à quartier groupe à quartier après bongo ça qui est Angola azali to ça est tout en bongo ça il y a groupe Simba OK voilà après Zigura ekoya oh wana na groupe ani na groupe na ngai te les stars du moment groupe na yo oui Dieu m'entend parler Zianam yo zali na groupe à quartier après créer groupe à quartier après on a créé groupe les stars du moment Jonathan de Kimbang les stars du moment de Kimbang on a créé groupe na nga wana quartier bongo ça ekoya bongo ça travaille na maman oyo pauvre na bosani comme on nga moi ça s'appelle groupe appelle Lombe akufa aki munene boye pa bina clip ya Yokozuna que son âme repose en paix Yokozuna pe aekoya na groupe na ngai na Kimbang Yokozuna travaille wana bongo ça ekoya travaille wana après Zigura parce que Zigura ça déjà camarade nanga OK Zigura imasa nanga parce que toi ina Kimbang wana Zigora na maringa na kasavu bunga na ngama Kimbang sananga na ki amitié wana ti alors travailler pas ya vient à mon bon bosse comme on ça peut être moi kala trop na bosse comme avion ay kolungwa ya te mon mai na ko ta ni to foncé groupe ay ko dans groupe na tant que yo président na oui président fondateur ya Zigora oui na groupe on za Guinée les stars du moment OK TVT ni te groupe à quartier
Ah, ayeba da musala to avec bato yo forme. Non, ayeba ki déjà musala parce que a outé ki déjà place mususu. Ah, no format qui était. T'es na format qui était. Ah, OK. Aye ko ya sikoyo na groupe à l'Star du moment. Tu vas ko travailler na pas ti ay comment tu es président groupe. Ah. Tu es président groupe ti tu travailler après na ndenge pe aki ko sala chemin aki pa mbalo sombo. Mbalo sombo ngana okende ki pas mettre paille. Qui va mettre paille ya mbinga iti attester donc ta Gabriel Zena Willy Mambu Bantakala pauvre Mundori Vieux Gaou de Londres Chic Norris Bakebele Bakata bon tout Bakebele oui évoluer pas mettre paille ti et sous baba roya tu as eu ça test là mettre pas le bien ayibutu masaye bo ça test tu es soba ya matina sen batindi ngai ya to ça test na ye to meke ça va batindi o test na ye ti sobe a go réussir test na ye a ko ta nouvelle ligne mettre paille tu travailles pas mettre paille ti na kepo malo sombo na tapia Willy Mambu Bantakala. Donc parcours on a un peu ya musala ngo ya ngona. OK. Merci na abonné tout votre relation na kati ya Congo. Na personne aussi Mbote mon président. Monsieur Mbote André de Belgique. Ah on dit que président na yo. Musaka ngratitude serimo a o benga kenga o boya ka effort. Tena boya ka été. Na o na ngaka beta yo nani eyenga chance que tu boma moto. Parce que c'était quoi? Non, tu as compris parce que en termes autant que dit que bungela et na bungela qui zigurate c'est ça na éclaircir bateau na éclaircir ça qui bateau parce qu'il y a le bail que non té nani ça qui mission mo na Belgique tuni ibuto ça théâtre ce qu'on a les kirenga oh azamu peut-être ça qui moi té on ndenge parce que tu voyage que poto to tele bagage na saki nakata ya mutuka parce que les kirenga oh même master na ngaiti zikolo be pon si we sala nga motema pa etuka nga beloko ko tuka master bo fani na ye bo kembi na ye na ebisiyo bo fani na ye ba mbule belé ba temps ebelé abeta siko eloko ndingona na télévision. C'est quoi ça, bon point. Tu n'as comprendre, mutu bosai na iboso na ye ke Belgique. Botile ba ça qui na mutu ka ke. Diesel à London na ye azui ba koti biloko na mutu ka ke poto. C'est quoi sima ba ndeni ke no atuna ibuto wapi ça théâtre. Ah, on a zigoué ba ke sota bosange. Mali la poto c'est normal. Na lo bate wa masala nga sto bon ça ki mo zo ngota ma lo. Tena tunika parce que lo ba ki pe ma be penza. Et c'est pas ça ba toté. Nabi bon. Na benga ina na belo benga zo répondre tingal anga créer base to oh ça banga pena ibuto ngaba ibuto muteme suka ibinde ibuto pasaka muteme suka ale tokena bongo nda be akinango et après au sali tout wa de l'équipe on sait au sali maramna yo au kompe na groupe ya mettre pas de lobby oui quoi mettre pas lui c'était comment là-bas na pas mettre pas pas mettre pas zaki et pas mettre pas mango père son nom mon vieux zaki on les caté parce que ma fait Johnny ba ki ba c'est ba esprit ma bé ba fait Johnny ba fait Mundweri ba Vega ou Willy Mambu esprit ma bé au chote on les cané ni c'est un secrétaire moko impresario poeta on les kawap impresario na biso yakanga ka ba tukaka ba état spirituel on nga sabe na église ile loba et yo na mon état spirituel na état spirituel à soso o ya wazo panza fi état spirituel à soso impresario secrétaire va mettre pas yo o yo na état spirituel no moko ya mboa ozo kanga trop na répétition ozo état spirituel mboa ozo kanga trop na répétition so biso ba Gabriel be barato ya mo vieux état spirituel kanga bato bo vieux et ça ni nyango bana ki so ki va mettre pas le bina litoy mettre pas yo ki c'est pas bébé santé tout à bébé santé à comprendre oh t'es mais ibutu mais petit yo dessus mais on état spirituel il y a cochon ni to lire la matiti ah na fait ya ouais to état spirituel quand la bato cochon mbo ta yo donc comprendre oh t'es ngala na sambela rato nzo mo panzi munene ye wana ti ya ko ta mettre pas ni mettre travaillaka ngala s'imposer qui voilà il y a la nouvelle qui na yeboye ti na bani ko ta sachet
yango c'est moi esoba zwaka OK bani kolata sachet premier tournage non deuxième je crois sachet mo zaka ya nzela na lata on a kota maboko na kota salata sachet boye na kota le boko mo na droite na kota mo na gauche na ati pantalon na se lati lipapa bala mike ya mukuse tu babi histoire ba yebi na notre ran lipapa la gomme ya bala mike ya muke katanga mai e kabola makolo après du temps pauvre mon ndero yebi singa bi oyibutu petit sachet kolata ngote yo moni sachet wo ndenge nini hein mettre veste boye mettre pas yemo azolo baté yena biloko nga sika ona yena ngo ba esprit na yena ngo tikana ki na ngota bongo wana so tuni kambo gaprier na websa so tuni e ba bata websa fi mundu ra longo lisinga alingi osa otune na tuni nde musu chasser pour ya sepele na ngota ki basse classe ou comment série wana mono mettre pas yemo azolo bana ngote ba ve tuni tu ba ki bete après tant pese l'équipe pese na limata bo so bala tiango parce que mutaki ne sobe zaki mundu OK azoki na njili ayena ye kuta pese kombo ya te to bengo CBT eso babite ngai obenga CBT te vie komba CBT et bana ku déjà répétition CBT abino obenga CBT te vie ngai ngobenga ngai sobe donc bien ngala pese komba CBT yozo boya CBT ndeni yoni kai sobe ligo ça va promettre to bengo sobe tant pese sobe ya koti wana période de semaine mois prochain pese sili to bani pese sika isoba la tisa chez la tingo mais wana iba lobeli était balobeli était sko comme ce qui sont contre ko et bakata ibutoneli ngabi mère na ngai to comporter tel Gabriel kuna otuna Willy Mambo kuna ba vio peta parce que olobani parce que mto ça scénario c'est wana mundweri mto ça scénario mundweri mto ça scénario na ina choix te si et pas comment jouer na ngope so ba pa ya imposer pe à l'axi pe na que na phénomène sobe hein. Donc leader ba comédien il peut imposer bête peu mon kilendima ti lelo phénomène sobe donc rien à dire leader ba comédien combien d'années na groupe peut-être pas il y a 96 mais ko tango groupe europanzana parce que mettre pas soka batu mususa poni ndambo akina ngolu Lubumbashi ndambo biso tikalaka na impresario wana o to baka fiona aya bado bombarder biso ake akoti so na bureau boy ya bendi armoire quoi wa biso ya biloko moko boye wa teli kwa mesa yeso mawe moni biloko to sala lo sala yango yo akisi mouvement oyo biloko bate biloko to sala yango yo surtout fani biloko nyo biso to la mettre parce que la station makambo te c'est ça biloko nyo mutakeli Lubumbashi boye c'est biloko yo mo tona moi ko sabiso confusion côté maman monsieur ngana sambela ka ngai boye te si mette pas ke boya boye mouvement moi na benda na e komi wa ibakata na Willy Mambo ke banga yanya ouais ali o ba ke boye tia ngo panzana ne be mouvement zonga donc ça la première temps la 96 et la bandi 96 na ko lunga pas mettre paille je crois ba sur la bourse inte banga nous disons moi on a pas moi on ne sait pas mettre pas oui 2003 2004 si je me trompe pas 2003 2004 donc voilà 4 mois parce que moi on a bossé na botier na la nouvelle longue pas mettre pas surtout ba film ni o edimi saka papa ibutu na poto na poto peut-être film on yo ba ne peut sera CD je pense CD film ni edimi saka na poto ba ni saka na poto affaire radio affaire radio et la production na ya Major Bisadili ngai Major Bisadili na travaille pas na ye Major auta na ndaku na ye na flat na hôtel Jimbo c'est wana do vanda kuna ba ina fait d'ali Kambala si e pas na biso na porte ndaku boso porte ndaku producteur ye non ibutu moni tala boye atene la boye au producteur Major Bisadili boye boye il faut ça na ye ngaba zonga bongo production ya misuna kama ndio kuma lelo kuma zoboni la mutu tianga tianga producteur kwa Major Bisadili ayati li bosa porte ndako na biso yena pas fait d'ali Kambala pour on film bisanga ezali affaire à radio pas Major Bisadili c'est pas Major Bisadili c'était comment on a dit qui centre moko boy moi complexe c'est ça qui liboso complexe c'est ça liboso parce que na bino mo nzonzi pena mingi te
sikoyo jo moko aboye aye kozonga mpe na bango na badadidi kambala na kati oyo mpe na tournage boye oni badadidi kambala bafie Johnny otala mpena bapauvre mpona biso ndondo sani komona vie na biso ya groupe salongo vie komona ni vie dudunga fo dudu oyo tournage omona bamama alinga oyo tournage omona Moscovite bave shaba sikoyo tozomona nga mpena sikoyo awa nazomona sikoyo awa nakobusela wapi nasala nini nakobala nini awa bafie ya boye batie place moko ya moke sikoyo baosa succès sikoyo balondres zobana groupe moko mais sikoyo na nzonzi boye kopusana te de londres aza ekare eza molai succès banini omona sikoyo oyo tournage boye mwa complexe mo ezalaki moyeno bango tu baza oyo poto bayebi bango bango tu bako te basala kama so komona ka osala bondo osala kama mabe sikoyo tanto komisa na bango parce que major bisalidi azala na ye mutu azala na ye manfu sali mutu so yazo yazo star neni yazo kaka normal normal bon ene ya tanso nena bino bana poto ene na bino bana poto azo ya kan mutu so ya kan normal sikoyo non ça na complexe ya bateau mais mutabengi ngai producteur ana complexe na bango complexe na bango te azobe ngai butu kota noko je boete soka boye po ndo gangi na biso major j'étais une histoire major ba ça boete pesa caméra yimo zi caméra tia lipeka ngamo na filmer siko lo ba boete zonga boye komisa na ko tourner ba film bien na côte bien na G tant na suka avion mba avion sali bona décoller Tirelo oza déjà et papa tout ça vraiment on a papa Ibuto toujours sur la plus masoro na ye plus maramna après j'ai à telango ya c'est dans yo kufa to ba site ni oyo vraiment ya liboso Ibuto à travers internet site liboso on a travaillé mingi internet sur la travail mingi non il y a le site liboso ça to ba major non il y a site à YouTube en tout cas on a fait Nico Chege c'est quoi papa Edo Kaungu pour Edo Kaungu on vient papa Edo Kaungu Nathalie pena caméra en face apprécie merci infiniment nga za ka ingrate le comme misu za ingrat invité major Bisadidi Edo Kaungu Alpha Bokoli Mi José Mabilama nzamba pambula bino bosali trop na carrière na nga pena pona bima pona sala oyo moni Ibuto oyo Edo Kaungu asali boye papa Edo Kaungu ona tina tiebo na tiebo ya solo boye na sens que non aropesa arosala scénario te comme Ibuto na kati mais ce que pas mutu beto comme pas Nico Chege na monter en bien ça na ngo série wana te so changer alongoli Ibuto asibana na bumbu asibana na bumbu ko bakter na bumbu Chege te bango c'est-à-dire que Nico Chege alors longo na scénario à côté boye pas d'autre mais bien nga mon privé mais Ibuto na film na so mono te juste nini ba singa yo sala ki to sana pour sa film on a Nico Chege mta triquer wa Nico Chege mta ma bien azo triquer nga oya tournage boye on va ni pena boye ba intel rejoindre intel ko sali casting ba intel rejoindre intel o te pena boye ça te on dit papa il doit ça qui on te pas donner boye ça qui déjà Ibuto yo to benga yo 3 jours après tant soso kaka na mukolo yamba mutu moko boye na plateau awa mwasi moko oyo mukolo mwasi moko oyo na sala to na parcours na ye mukolo mwasi wana on a biso tuna oyo biso yo mwasi nini oyo bi munazo loba mwasi na sala to na carrière na ye mukolo yamba ye pardon moi moi c'est mutuni auto yama parce que comment les bateaux bingara moi marmoza bossé moi c'est oyo sala mingi na carrière na bato bayebite yo boyebiti te yebisa biso to yebite expliquer biso quoi nous bon comme on a joli mukolo yamba ye joli kaka te yo soko joli na tango comme la famille na ye na maman na ye na tata na ye
Jolie ça. Peut-être. Nkoko Yambaye. Là namte yoka. Parce que obi pardon pas ibutu. Obi leke chuto na ye na internet ndo triquer yo ngo jouer te mingi Nico Chege. Mobi ka poko mo film mo porter belé na carrière na ebito. Joli ça. C'est bon? Joli ça c'est des coquettes. Ah, yewana. Au porter nini on a carrière à joli ça. Yora sikoyo. Non, toujours on n'a pas Nico Chege. Toujours on n'a pas Nico Chege. D'accord. Abo yosko maman sauter joli na comprendre. Voilà, ça c'est nini. Parce que eza chemin autre okumba na ngana yi. Na sens ni. Tena ina expliquer yo ngodi mbela skoli kama. Omoni mabena yo. Ngana évoluer na kina yo ndenge na okina. Chemin zo mema na. Chemin ndo mana yi. Ba to so ba yebi na bango. Ah, vous êtes en couple? Non, ça veut dire ngabla la kise mamunyo so musala nyoso. Tant que vous avez informé le. Puis formé tout éviter. D'accord, so éviter tout ba tout monde entier. La kise ko mabunga na ngaba. Na musala ngo ndenge salaka. Na la kise ye théâtre boina so pa na bango na la kise o so éviter ça l'informer le. Vous avez un quartier à Bumbu. Il y a un quartier. Elle est tout. Non, il y a un quartier. Le quartier de Maïa, il y a un matouillé. Il y a un kimba. Mais on va se lancer côté. Il a évolué un peu dans l'idée. C'est parce qu'au côté déjà. Tu es dans le côté de la télévision. Tu as ex, il y a coquette. Ah, Jean Makala, tout ce qui est moi. Tu es déjà ex, non? Ex, déjà le Kala, non? Ezakala, tu seras un pied petit nanga, tu seras un ex, nayo. Petit nanga, il y a quartier. Il y a un matouillé qui kimba. Oh là là. Na émission, si quand je suis so yanga zo kumbaye. Tango la samudu musala. So ke ozin zonzing. Faut me maye petit. Na memi. Si quand je suis galo nyoko la biso. Est-ce que bengi ngai na memi bengi payer. Mais si on a tournage on bo na cheka tete ate binote. Moi na yuta zo finga mais non, ba français putain n'importe quoi. Ah coquette. N'importe quoi, putain, ça la vie à battre. On s'en va dans le malin. Moi, tant que je suis là, kende boye, zonga boye, sala boye. Quand mutema, non, n'a pas de s'arrêter. Yéché que voilà ngabi shimalembe. Mais papa est donc à où on tout n'a que ibu to azawat. Si quelqu'un tient le gars bon mengongo au sana, on tika na vie na ye. Pourquoi ça mukia encore mungi na mbongo ça ko sabiso na muda na ne ro kalifo to sa musalati. Njo ati le saka mukia. Yango moni sikoyo. To moni passe na ba misala wana. Yo na petite sœur na yo. Na zo kumba petite sœur na loboko boye. Vous avez parce que chaque jour vous avez. Na lobi na yo chaque jour. Tela la sekulu la musala ngo pa mona yo soye. Zo ba traiter nga voyou, ba nini non okela mona. Donc la petite sœur musala mais petite sœur on ko gagner peut-être à douceur là que maman tout le monde ba kindaki ba poto. Parce que ce qu'on a boni na no likambango. Ça ka ndé ba pima kambango. Yo kenda poto gagner. Ya gagner te. Bo te na bi yo kenda poto gagner. So mutaki poto gagner. Akana tazane ka joli asa musala ya théâtre. Yango zuwe ya kande problème beaucoup ma bino na ye. Zuwa. Comme comment partir à Zara c'est on a abu ça va le petit moi abunga mais c'est bon déjà tout le monde se bien tout ce qu'il y en a les qui n'anga pas propre ouais pas les qui n'anga bien ngaya champi ba cheke bata mitema mabe ba Nico Chege ba quand ça le quoi na vie à mutu ya moni tant que ça ça faut plus chance au quand ça get il lo hein nani coquette ata yeso yele lo ata babina watsa le bo bakata na watsa le bo bakati ngai o quand ça a été Pouane, asala ma bébé. Ma asala ma bébé te asala vie na ye na mobali makamuna ye vie na ye za ye ngala chemin ngana ko na beta kuma sonner soutien to zongo sika mama. Yo la musaki yango. Te gala la musaki na sa histoire. Jonathan tia so photo ya garçon mo kata na hote. Photo zo de kasigo to moni photo. Ezo bisi longi ya ndeko na biso te ta. Yo na dako sa bozande. Nela kosa. Oh coach. Voilà. Quand on m'a demandé de m'assurer d'accord, ça d'accord, tu auras bien dans des famille et coach. C'est mon frère, c'est tout. Tu veux compréhension il y a qui c'est mort, c'était quoi? Non, d'accord, ça ça un tournage et puis moi compréhension il y aura par rapport au tournage. De me maquiller les mots ils allaient wana. Baba ki bombanda ya bino yango kakazwa parce que c'est tant yo koketa boyo a ko supporter sous charge na yote a ko so goûter ya utaki déjà poto yo za so elengité a ko lingana président dako yo comme ça yo sala ka zuwa pona ni ko bwa ki la dako ça va chez to pona ngai butoyo ah ngai habité dako ça ko za bananga te pour ngala correct na bolingo te. D'accord, ça sent des mbanda ya mobile koketa za so na poto na ba.
d'accord ça kuta na ye ngabe coach ya kotanga mbana na ye te po ye bo ke nonga na mbana te yamba na nani ye soka za soki bazana na conquête c'est que ça mbana ya mbali lewa za na poto ngate ngaite nga mwasa na na chela na bandu na ba Kongo na chela kuna foko za ngata ba Kongo d'accord ça soki azalaka mwasi mobala conquête nga na yebite yo tozolo bango c'est que d'accord ça mbana na ya sa kula na poto donc kolo yo kende ozo sur poto mais ma message pour na yebite parce que biso bato yo to ba conseil ya ba 120 bola de Londres mobali ya Lili Mayo mwasi kitoko donc 120 bola de Londres mobile à Lima yo wala vient na so pesa so donc tu go ça rater tout ça n'importe quoi V120 azawana mama Lima yo azawana donc bater abiso ordre respect na miso batou voilà et boto nga pena pesi mbote ve na biso 120 bola de Londres mobile ya mama Lima yo de moi c'est kitoko na kati ya Londres wana na moni moi c'est kitoko za mama Lima yo ça dit azaka mayo lokwa mayonnaise zo kitoko mama c'est kitoko ve bola peso kuta ino za na problème te ve moko bien gentil respect ngala je me sens mona ka kati kwa ndeti nyanyo ve voloko ba tena na ve voloko ok akaba pe mingi ve moko gentil oza décider na 120 bola depuis Londres na kati ya Londres mutaleki na bozui azate aza ba possibilité aza vana tumbu pe bola de Londres na PC moto bisko zali asenga mutu te et tout d'autres qui na biso sikoyo sikon oyebi que expérience ya théâtre na maye le peine intelligence pe na sagesse d'accord c'est aza plus que yo disons que na problème de Costa to ina so comprendre te l'expérience na maye le puis muta saka maye le da Costa mutasaka mayele par rapport ya eloko o yazo sala so zo sala ngo kitoko ça veut dire azama mayele na eloko o yazo sala sans polémique parce que na polémique d'accord ça c'est mon frère nga ko jouer champi mon afandia o temi ko ba do jouer mais tant susu muto mususu ko jouer ibutute a ko jouer tatate parce que nga na ba 3 4 tonalités je peux changer à tout moment. Je peux jouer normal, je peux jouer tonalité, bangala, je peux jouer Ibutu, je peux jouer. Ça veut dire que la capacité, mais tant que mutu mususu mayele o yozo be ya mutu tant mususu façon on ngana jouer na musala ngo akosa ngote. Voilà. Total un spectacle boyé, total un spectacle boyé, mayele tant ça mutu o yozo be là. Na habité et en polémique d'accord c'est en polémique na mutu to am so le bela tant so ndenga la jouer Ibutu a ce que ça va na plateau boy na salle boy tant so ko c'est que ça va douter ah ben là non tu vois on est ici on va faire ça on peut faire ça bon comprendre a la capacité na yepe blo le mususu o yepa sala ka tant so ngape na ko sa ngote na sens wana donc là na Ibutu les artistes depuis au moins na bien formé na ba église na ko kola ma nyonso tout na ko ça donc ça veut dire na ta tanyon sur na ko sala mais polémique était pas na ye tu vois que coach parce que a bien belé a ça qui toko a sur le français bien a beau jouer bien donc ça veut dire c'est mon coach voilà c'est ton coach a ça la bam ça qui toko qui na soda ko chiter moi muke papa Ibutu to ko mona auto ça makele genre ba émission pourquoi il y aura toujours ba problème est-ce que toi tu as un problème avec Sila Bissal ou comment c'est éviter un peu éclaircir parce que tout le monde va tête de loba yo gafaki au bois qui c'est là c'était quoi ni nango ça là qui merci pour la question on zone singa susu motoko la ngai so na boyi Sila Bissal c'est moto na ngeza na problème fana kile pena ba te moto bo so la moto eza problème Sila Bissal wa Sila oyo wa OK artiste na biso kanda yebi musala ebele bongo Sila Bissal kanda yebi musala ebele bongo aza pe na problème de Sila Bissal kazo tangazo jouer mo santé non na jouer na moi si mo aza phénomène peut-être quoi nous exact na émission loba que loba belle vie kandi la patrona mama ni mama quand joue putain de merde la tête tu vas péter les plombs.
patronne, quand elle joue, tu vas péter les plombs. Tu vas péter, tu vas craquer la tête. Tu vas péter les plombs. Parce que Belvique, quand elle est dans le plateau, quand elle joue, na habité na moi c'est bongo moi la moi c'est mon ta jouer bongo na habité en fait na habité et l'on les gars qui entre le banatif le baki na émission ngai na mabe ba comédien ba comédien biso tozani ba lingi vérité té au moins vérité et ça va bien nga na lobi boye mama si la bisalu abengaki ngai ngai butu na ko benga yo faut jouer pas na ngai mais avant jouer pas na ngai il faut ça la il faut changer tenue faut la tabu chapeau mon sous faut la mais ça no ka ibutu chapeau na yo oui mais veste na yo ça la ngabi d'accord mais na faut na réfléchir nga pe na bureau j'ai mon bureau na mo kwa ça na zoki na vanti ba tuna si bon tala mama si la bila ngala sala boy na sala boy ça ibutu mais quand même artiste ont changé ba identité na yo pour muta proposer na film wana caché à combien à PCO moi place ma kamozalaki caché à combien à PCO pour changer ba tenue na yo ibutu parce que ba linga mingi nako ma be na lobi kaka yango wana non non jouer je ne joue pas parce que bon moi qui bien te non jouer te tant comme une émission ba tu nga question nga bi non moni na changer te parce que pour ça qui joue toke za biloko et pas ya maman santu maman ni maman Olive Lembe Kabila na simote maman tuka nzambe asunga yo libya na libela ndesi kwa parti ya wana batu bazalaki wana bayoki ne to sola bana ote ibu tolo mabe fallait pour badengo na émission ko bango tenga o menaza livre émission na finga dieta na ko fingete ano 15 jours na ko finga mama sila bisalu kaninga sala musali kitoko na ko fingete bon le baliza bako o ba soutenaka ba to beli o balingaka SB ba tonga ki message ni ko pesa na baliza bako na ko pesa message na les abakouk ba ebeloko moko boye natala caméra tout droit les abakouk il faut boye bakaboza entouré par nani boza entouré par Sila Bisalo oui Sila Bisalo za actrice ya munene ya mboka oyo Sila Bisalo za actrice ya munene ya mboka oyo tangu boyoki likambo il faut faire analyse si la ça la carrière na ye si la ça la carrière na ye ngabe ibutu na ça la carrière na ngai bino pas les abakouk bo ça la carrière na bino mais tango bo le carrière tango soki bo leka tant supona comme ya ibutu to ya boni ko lo ba montant sous mabe et ça erreur munene il faut boyoka bien au tal émission au sali analyse au réfléchir bien avec vous ta maele bo réfléchir bien après si malango boye beaucoup le bâtard mususu mais ce que ça qui noté yo lo baba na Sila Bisalo le lo solo bandengwana le bilo mo ba li kamo pe tam na famille to maladi to nini kuna bo tam so mona ka yo mo lo ba Sila nga pesa nga combien ka combien tinga $100 yango yo sunga mwana nga Sila nga pesa nga combien ka $20 yango yo sunga mwana ngai sia na ina ko lobela na ko finga ozo bebisa ba relation na batu ebele parce que tant que les Cambou balobi tant sous attaquer peut-être nous attaquer mais si la artiste amunene c'est normal ba ko attaquer à tout moment ko finga à tout moment ko ba à tout moment parce que za actrice moko ya munene c'est normal avant bino avant bakukeza balobaka na Sila ba finga Sila ba tonga Sila après abakouk ba ko tonga Sila ba ko finga Sila ba maintenant bo ça la carrière na bino bandeko na ngai il faut boye baka nini oyo bokolo ibutolo boye Omu personne mabe. Ibutolo boye neni. Ta place boye ya solo nga mabe ça va dans les émissions na c'est ce qui c'est pas meilleur sur le mabe. Mutu mo ba ko ko sala ngo asala be bongo ti. Te bino bolo ba menga no batenga solo ki mutu na Sila boye nga na bengi na téléphone tali c'est pourquoi le bongo à c'est ce qui c'est pas meilleur. Et ça peut très nécessaire. Nga lo be mabe te na ko finga Sila te na ko négliger te Sila Bisalo alinganga na mingi. Alinganga na mingi et puis abina na ka tima no ba atima lo babi kende bo ibutu ne ba na film a ko tourner kaka ko changer. C'est ma grande sœur. Na ko fingi ata mukolo moko te mais na ka ba musoso ba l'équipe ibutu o fingi Sila ibutu o fingi Sila za actrice yo tira ka bijou la reine azo kangi lo bima be bijou la reine aganga na bijou aganga na bijou aganga na ngai oui na ngamo na mona ki bima be ibutu o ba ni bona bijou la reine
Voilà c'est en anglais. Voilà c'est en anglais. Tu parles la PC dans bas n'importe. Anglais que tu. Voilà c'est en anglais. Abo ça la ngota ukanga nanga. Nga théâtre. Nga yoka inanga. Nga théâtre. Nga ina théâtre mbeka nanga ka mutu moko. Na. Moi c'est comme Oko. Gabriel. C'est il va être ça. Oui, mais quand Gabriel a gagné la nga. Ya Gabi. Alors il a nga et bakata robi. C'est pas tout comme mekate. Ya finga nga la maka fingi donc. Na bêtise. Ya ba finga nga. Il vous doute non image actualité za mikolo to zonga liste après. Katine. Fia basalo kwa ngoma mangengenge. Fia basalo kwa ngoma mangengenge. Tala fia za na poema bolingo poema choix. Tina niva lelo comme moi ça lesbienne. Oh. Tina niva lelo comme moi ça lesbienne. Oh. Lelo to kamo odio ko mimi bale mususu ya Gabriel obaki soko sakana ngana ko poliso masoko. Apo nini? Abi na poliso masoko. Wana maloba na ya bia Gabriel beno bongo na poliso masoko na ko chona se ya mabele ndenge na chediana. Yo mi bendo lo bino so babenga ngana butu ba senga ba pardon. Lokola yo ya mujinga mobali moko bimana yo na ndako dona mwana yo fallait ya Gabriel ntima supporter. Nini? Eya mujingati. Oh. Ah oui, asa mobali obima na ye na mwana na ye. Asa mobali obima na ye na mwana na ye. Non, moi ça mineur. Ah, tika mwana mineur ni. Katine. Tomoni kuna nene, tomoni Karine, ya Gabi, makambo zaki na 2019 et 2020 et 2022. Bité boba no likambango. Kubo yoka kama bino nyos. Na kolobaka pona ya Gabi, ça y a langa webi ya ngotro. Ça y a langa ngai boso na beto conseil té. Ndo ka bobo man. Mais na dossier moi muké pour 2022 ba pesa ma conseil na dossier muké. Tabe batu. Ya Gabi ça y a langa linganga mingi na yebi. Ebo linganga trop makasi. Karine Yamado ndeko nanga mwasi kitoko, mwasi taille, mwasi kitoko tali mwasi bo mais putain. Mono bazwe wapi Karine Yamado mwasi kitoko makasi. O kakoye na nini yango? Sia. Oh. Karine Yamado. Tena foto nene na. Omoni po oh. Te na ibite na. Te, tira suma image on na zoloba. Aussi si bagarsa théâtre. Yo, aussi si bagarsa théâtre. Yo, delo. Mala batamikio so benga ba daddy. Daddy, olozo tendance pesa mobalo azofuta olanda kuna poto pesa bano ambikie daddy. Zone social de deux garçons tout est bon mutu ana ba ranking. O ba lo ba la pona yo. O so koto comme ça molo ba dame so boyna o si so si oyo. So si oyo. Yo. Ona tangelo mi balo yo o ba bimino na groupe théâtre. Wana oyo. Te. Oh. Zoomé. Yebité. O betali solo la Karine Yamado na Gabriel. Bongo oya. Na yebi na ngayete. Na yebi to explication so na ngana yebité. Na beta solo Gabriel ya nga mwasi ya Gabi. Mwasi kitoko ya Gabi na ngali nganga mingi to utile ko. Bala o mun na fene mission. Na so yeba ngayite. Na yebité ngala bi ya Gabi mu ya nga mwasi azunga to ngala sa yimona muketo ko ensemble na yeto ba théâtre pas mettre pas une nouvelle oyenge. Koto Karine Yamado ndeko nanga mwasi, koto Karine Yamado ndeko nanga mwasi, koto Gabriel ndeko nanga mwasi. Bon balé makie bazo bomana ndengona nzamba ko suka ba. Ya lobi to boso no moni nena zoloba na yo koloba. Na yebité muto na yebité na répondre ndeni. Na yebité ah, ils sont des artistes. Les artistes. Il y a des artistes, ça s'appelle Sobe. Comme les nénés. Na yebité. Il y a comme les nénés. Il n'y a pas Sobe mon santo. Na yebité. Toi la claire, pas Sobe mon santo. Ya Gabi ya nanga mwasi. Bongo ya tana nzelo mona ete. Néné botaille. Nani? Néné botaille. Beta na internet tata on so ko bien ke yo ade abimi na so yebate mais je muso yaka mona na osane na sakate na fana peate na mona pete za problème oh na yebi yete papa na osane ni nzambe na ngayo lobela ngai na yebi yo kisko mamba Karine rolo bani pona na ko loba pona Karine Yamado te yenda so mamba marque bazo discuter azo mamba vérité Karine odini so ko bani pona ye de tu na question tu longue so ba luani pona mutu na ye fo kana ya mwasi kitoko ya Gabriel Bulembi te zoomé na nene ah ya Gabi mwasi kitoko na Karine Yamado boza bande ko bongisa kana bika bongisa na bino kaka yo makamoni il y a des Gabi abinot alobi not même to bika lekine bo lekine benga na zoomé nene yo
Nene. Tu parles de moi. C'est là où il faut que fille de partir à Yuna. Fille de partir à Yuna. Pourquoi tu es là? Azara, tu faut bien sauver. Avec son crédit, tu bien sauver là tout la. Pourquoi problème oui bien? Ah ma tête. Ne so comprendre te. Ngana yebi yete. So est-ce que faut na yebi kaka? Allo mabe, allo malamu ngai na ye, pour mes ate pona yebi na ngai ye. Ndio mona lo bela Karine ko lo bani pona nene. Nazana likama lo bala ete tous les sobe. Benga phénomène. Ngana yebi yete ngana so la ya Gabi ya nga mwasi, actrice amunene na mboko yo. Karine Yamado, actrice amunene na mboko bandi ko na basi bakoyokana, bakozonga na bien, te bazo potana ndenge bakozonga. Tango yebi yete siko moni ka lo bi mambia Karine Yamado ta quartier ko lo bani pona yo yebi yete. Na la conseil na été à continuer. À continuer. Sors la ngoli comme ça la bande ya suka. Mais moni azane belle fille. So tu na Karine. Au point pour yebi yete na ko comparer na Karine te. Na yebi na ngai yete. So la yeba ki atemi boye na ko comparer na Karine. Loko na yebi yete na taba na. Biso na bien ma solo Karine ya Madonna Gabriel et ça ma solo artiste. Biso artiste to ali ça caméra boye. Partir la boye ma fanatique bazo benga biso ngona biso ngona. Ni pas artiste comédienne. Ah je pas 120 Bola de London. Et ça bien Tanya Mabedi s'il vous plaît. Et aussi Maman Lili Mayo, moi c'est Kitoko, moi ça vient na biso Bola depuis London. Oh ba côté siko na kati ma solo bango vraiment. Alors na problème te, on a pour ça 50 100 ko pesa yo penza, baza bon na problème te. Et hôtel la caméra na biso, oui ça biso bano bani monde artistique yo bano bani via théâtre. Et ça na comédien ni oyo Ashoka Ibutu. Comédien oyo Ashoka ngai. Limbisa na yo eseka nango mutu ni oyo Ashoka yo na monde artistique na yo. Non, mutu Ashoka makasi ezalaka masala nga zigwa. Na limbisa na motema na nga mobimba. Parce que na ndima ki yango te mutu musa akwa ko loba eloko wana. Tala caméra. Mutu musa akwa ko loba eloko wana. Obina na Ashoka yo. Masala nga zigwa. Na langage ka da loba ke no ibuto wa ibuto asaka théâtre moi ignorance. Mais la limbisa na motema na nga mobimba na esu ndebe na limbisa parce que nous sommes vraiment les amis. Donc voilà, y a pas y na moi me douter ba to c'est pas ça ngane basé belé. Ba c'est pas ça basé belé quoi ba y mo président c'est quoi façon na y a joué na y. Merci. So muta bomanga donc il a so muta bomanga une phénomène sobé. Ah non, c'est l'idée, c'est phénomène sobé vu de loin. Na ebisio na ko ko jouer na bango. Tara so yibutu ma ko jouer na bango te. Ça phénomène ba mystique na so ba diable. Merci. Message message très européen ça na ya Gabi na Karine na discuter les autres masques sur les réseaux sociaux. Merci la question là. Ya Gabi ya nga moi si boulemi moi si kitoko ya Gabi de moi. Yo yebi pa to bandanga na yo. Ibuto yebi ibutu. Yo ibutu te libanga yo yebi. Ibutu te libanga pa ya Gabi yo yebi. Ya nga moi ça ngaro trop na motema na ngai. Tu es ma sœur et tu resteras ma sœur pire sœur akati. Karine Yamado nde olanga mwasi na lela ku fort ya liberté mwasi kitoko na linga makasi ko lenga na biki ya bongisa kaka ya biso ba comédie salaka bongo to potani to ndongwani to bomani suka to sani to bongisa na biso kaka bongo leki na donc leki ya Gabi yana ngai Sila Bisalu mama Sila Bisalu mwasi kitoko yana nga mwasi en tout cas la personne va monter yana nga linga trop soki leki no mobala lo baki lo mo déranger ki yo limbisa ngai na toujours leki na ko tika toujours leki na yo toujours Sila Bisalu. Merci. Quelques dédicaces na batuna yo. Donc na pesi mbote na ngai na maman Brigitte moi bri en direct il y a Belgique. Na pesi Blanchard Kilombo boss télé boss patron. Pesi mbote ya office à papa Dali mon patron leader Jiken Kombo na bike base toujours les alliés en forme et na pesi maman Elino Oumenga on appelle si yo mbote pa ozali Général 100 Général 100 na pesi yo mbote Général 100 na maman Ladi Mambo kata Belgique na pesi no ba mbote Général 100 na maman Ladi Mambo na kata Belgique na pesi yo mbote na pesi mbote pa ya Elino Oumenga na pesi pa ya Doki Tenye maman na Doki Tenye na pesi yo mbote pas ozali na mwana non peut-être solide bien on a pesqué en beauté. Merci. Et puis la pesqué en beauté sous na 120 bola. 120 bola. Très fort. Elle fait dans Londres la pesqué en beauté pas ozali na maman Mayo
en direct à Londres. Merci, merci d'avoir abonné tout à Congo Liziba TV. Merci aussi à mon sponsor, mon papa Paul Fikipo, FBT Misalande, n'a pas si bien Mbote, Bessiga Bozali. Donc on est toujours côté à la émission Nabiso. Bon, toujours côté à la 4 bientôt là. Pardon? Non, il y en a beaucoup qui ça. Moi, je pas ya maman. Moi, si y a fait des goals, mata de Bundesliga, mata moi c'est qui toko na pesi ombote. Pas aux alliés à partir à Allemagne. Michou Kenzo à Michou na simba motema parce que faut na simba motema. Si on a simba motema té, et aussi maté Michou Kenzo na pesi ombote. Faimo mabino aux alliés. Bon. Merci na abonné tout, merci na batutu le ketcho, merci na 120 bola de London, je te salue mobali ya Mama Lili Mayo, moi c'est kitoko na pesi yo mbote esika ozali. Et tout le monde a une balasi baba ibutu. Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualités, abonnez-vous.